de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Mbote nandeko DSV, mbote nandeko Zwambwana, Mr. Robert Mukolo, mutu ya telefone 910, Nana, Bobe, Bino nyonso tu ndope invitakanga, Monsieur Poiti, na yambi bino na ndenge na ba oyo nyonso baza kolanda biso, na ero yo na pesi bino yambi. Na pesi bino na yambi na nkombo ya Nzambe. Na pesi melesi na nkombo ya Nzambe, Nzambe oyo ya Kongo. Nzambe ya mboka mosusu te, me na souligner Nzambe oyo ya biso. Alors, na koyoka ba masolo d'abord naza koyoka awa, il fallait bolobaka soki boza kotanga kombo ya Kimbangu. Botanga kango na motema pio. Botanga kango na lokumu. Botanga kango kaka paske bokomi babungi, bozar ba réfugié à outrance, bozali ba kimi moko oyo lelo ba trouver eloko ba kimelaka na mboka ba trouver solution na yango te. Sikoyo bobwakilaka batu oyo babonda pona Congo. Donc soko boza kotanga kombo ya papa na biso wana, botaka kango pardon na bonde libino, botanga kango na boanya, na bosembo, na elengi, pe na respect. Hein? Donc wana parole nanga liboso, pourquoi na lobi ndengwana? Na lobi ndengwana parce que ngai oyo nano na sala makambo ye asala te. Biso nyonso toza awa, mutu moko asala yango te. Tokima mboka. Bakimi, toza bakimi, tokima. Yakima kate, apesa nzoto na ye, pona bomengo na biso. Wako mona, me, bato bako zanga mayele, bato bako ya na loboko lokola ya kameleon, eko bebi sa kombo na ye. Soki bato wana ba bebi si kombo na ye, biso bana na ye, oto yako tanga, bikamwisi, elakeli, sa façon de marcher, sa façon de libérer le Congo, biso, toza kolanda lokolo wana, kolanda mateya na ye. Baoye banakoloba, baoye eko bebisa etali bango, me ekozala na mokolo moko boye baka kiboye. Soki lelo na mona ki papa moko alobi ke ezali kuna ya bokabwani. Mais biso toza ko comprendre pourquoi bokabwani ezali na bana wana oyo baza ko tia motongisi na kombo ya tata na biso ya ngai. Ça c'est mon père Kimbangu. C'est lui qui m'a mis au monde. Est-ce que bino boye binga? Est-ce que na koma na Congo na Bazaï na ba Congo na koma na nute? Mais za tata na ngai. Bamsu ba ebesi kata na utite. Mais wana lokolo wana, si tu connais ce qu'on appelle le cercle de la réflexion, le cercle de la dignité d'une personne pour s'ouvrir. Vous comprenez? Soko tangi, pas kotanga, ba oyo bazakolo ba créer ba église. Non. Soko et tangeli,
esalemi oyo bomoto ya mutu wana soki biso nyonso bakimi oyo toza koloba awa bakimi je souligne tutangi na bosolo na bozaleli na bwanya ya kozala na kati na ye okomona ke ata lutte oyo toza kosala parce que depuis baboma ye lutte échangea nanu te. C'est ce que vous n'êtes pas en train de comprendre. Le monsieur soki bolingi toloba ndenge wana abunda pour que azala libre. Lui d'abord, lui en tant qu'une personne, azala libre against. Et donc comment boye elingi ezoma belé na yi. Vous comprenez? Balobi oh alingi a protéger ma belé na yi to bomaye, abomiye. Après qu'on bomaye miracle moko boye zalaki bakanga ye boye akomi boye bazala Lubumbashi akomi na Kinshasa boye na boye. Je ne connais pas ba masolo wana miracle mais mutu moko awa akoko sosola ndenge soki bakangi ye boye ba vie kuna tout ça. Ezali o ba bengaka l'esprit de soi-même, de la croyance de la personne soit soki yo moko omiyebi. Donc soit ozomona nalobaka likambo moko awa jour moko ke namonaka ba combattant na kati ya Bruxelles balobaka bambila wana baye tala bambila me nga nazaka na kamwaka tala bambila tala batanani mais rien mais yo oza plus mbila ke mbila wana ya Bruxelles parce que yo yeko bunda na mabele ya babopaya oza kobunda. Si tu te crois toi-même, cette croyance spirituelle, intellectuelle, capacité personnelle pour faire une action, au commis mutu mususu. Et c'est ce que Mutuana Salaki. C'est ce que Mutuana Kimbangu, mon père, a fait. Je m'en fous si Olobi qui a ça, papa n'a mais moi je dis que ça c'est mon père. Je ne l'ai jamais vu. Mais c'est mon père. Pourquoi il a combattu sur ma terre? Bino, Batu, oh, Moussousou, Mazako, Kabiswawa. Bandima, Makamou, la Bible, Bamona Yango. Bamona Moutakoua. Bamona Jésus et Sikazara. Bamona Ye. Mais aujourd'hui, quand même, moi, je peux être fier. Je peux aller dans mon pays, na komi na mabele, et si Kakimbango Nazalaka. Il y a au moins quelque chose sur quoi je peux toucher, palpable. Il y a réalité, la vérité. Et en d'autres termes, en français, dans mon okonabino, la véracité. Il faut, tant que tobani ko tanga bakombo mosusu, o étudier 3 fois. Na mutu na yo, abao banda kuruba, babi kobolo kobolo. Parce que, wakomona, mindele le lo. Ils sont tout autour de yo kende au finga ba mindele na kati église na bango ba chrétien na kati église na bango ils vont te chasser, ils vont t'appeler la police, ba côté en prison. Ba ko beta yo pe. Mais nous qu'est-ce qu'on défend? Ce qui moutou congolais mo quoi telemi moi je suis prêt pour qu'il soit mon Dieu. Kena kene ko tanga ba biloka ba tu mususu oyo bazali ko boma biso ba Bill Clinton. Moïna Boutou. Et puis tu as les Noirs qui sont derrière Bill Clinton. Tu as les Noirs qui sont derrière Français. Mais vous avez honte de suivre votre frère, votre sang, votre semblable, avec des preuves que vous connaissez. Les organisations dans des églises, la Bamboko Tozali. La politique dans des églises, la Bamboko Tozali. Ba ONG, o ba tinda kana moko na bino, pour qu'il ne kotanga bino tina misisa, o Tozali. Comment ça se passe? Cette organisation, comment ça se passe?
ce qui osa na mayele te pour yeba ndenge nini ke ba ONG ndenge salaka pour que ba tanga bino tina misisa ba radio kapi bokamati bokeko sala kuna bino ba congolais sans connaître au babengaka le background. Le background, mes frères, étudier le background. Et si tu te dis toi-même qui parle ici, c'est pour dire que ton background est l'idéologie de cette personne qui avait le nom comme Kimbangu. Parce que nous voulons la liberté de notre terre. Nous voulons ce qu'on appelle en d'autres termes le freedom de la personnalité congolaise. De l'enfant congolais, de maman congolaise, de papa congolais. Et toute autre chose n'est pas logique devant nous, devant notre face, devant nos nez et devant nos bouches. Et je souligne qu'il faut savoir comment est-ce que les organisations travaillent pour transformer ça en politique. Vous avez un Obama que vous tous vous applaudissez là en Europe, qui est noir en train de défendre les intérêts des Blancs. Et ne t'en fais pas. Ne crois pas que toi tu vas là-bas, tu auras la même connotation qu'un Blanc s'il se représente devant Obama. Non. Et c'est ce que vous voulez être. Ce que j'ai nommé esclaves à outrance. Vous allez ba esclaves à outrance? Ba mususu ba yaki na bamboka lokola ba États-Unis, ba mususu ba kendaki na bamboka lokola ba Chine, ba kei koyiba ba teknologie na ba. Ba chinois ba ye na bamboka na biso, ba européen ba ye na bamboka na biso, ba yibi ba biloko na biso. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voler? Si celui-là s'est battu quand même pour la liberté de sa terre, mais moi je trouve que c'est un élément très important qu'il faut suivre. Et que nous, les fouilleurs, volons aussi ce qu'ils ont dans leur propre pays. Et demain, quand nous allons rentrer, nous allons dire, nous avions volé et nous sommes en train de combattre sur la réalité et la libération de nos petits-fils. J'ai dit et je vous remercie au nom de notre Congo Nzambe, Nzambe, Oyamabere ya Congo. Et Yamboka Moussoute. Balobi, merci. Merci. Mon à retenir, nous les fouillards, Bamindelendombe, Tokomina Poto, ni n'importe comme ça, c'est en retour, Poto, le Baké, ce que tu as dit, Zibaki Bamo. Ah, alors, naturellement, tous les hommes, peut-être tout, Oye, la Matata, ya bande ko kimani sebo production pe ce qui naturellement bande ko ntia ba dubajo ba comprendre papa Simon Kimbangu na angle philosophique na angle politico activisme question moko na bango bande ko kimani sebo ndio répondre awa. Alors wapi rôle l'église kimbanguiste pour toute cette période, ce qui l'église kimbanguiste est référé au benda bato na makambo otadi politico que et que preuve nango eza komona tomoni mpenza engagement ya l'église kimbanguiste toutes ces années te na politique congolaise oyo eza kolekaka jusqu'aujourd'hui tomoni mpenza philosophie oyo ya Kimbangu esimba te na église. Autrement dit, quel est le plan de l'église kimbanguiste na kobenda sikoyo les autres qui sont non kimbanguistes oyo bayebaki Kimbangu te obayeba ye po ete quiproquo ekoka kolongwa puisque premier quiproquo ezali awa. L'église kimbanguiste en elle-même est déjà divisée. Quel est le plan de l'église kimbanguiste? Papa Mukolo, Yona, Papa Bobé, Tisweswe, Dino va pour la priorité dans la réponse au Yasuka posé et puis débat na yango. À vous, Papa Robert Mukolo. C'est vous raté? Au PC, Papa Bobé, Tisweswe. Merci, Papa Nangai Maloba. C'est vrai, Mandeko, Makamunyo Sobauti Koloba, et Pessi, Kimia, Moussus, les Aropes, Kaka, question, Tozale Kokende. Na lingina zonge la muke likambo moko ndeko moko alobaki awa tozali kosangisa Papa Simon Kimbangu na christianisme. Oui, Papa Simon Kimbangu bato oyo bayaki koyiba mboka na biso bayaki sous l'étiquette de Jésus. 1885 wana ezali ba chrétien mutu baye mission baye la kiliboso ezali baya ko teya batu conformément à la prophétie
ya nkolo Yesu na Matthieu 24 alobi bokende na mokili boteya batu. Mais ba chrétien bayaki kokabola biso, bayeli biso domination, bayeli biso likom. Alors, mona nkumbwa Christ bayaki bavuile nzae, donc ndenge baloba na Kikongo, na kombo ya Yesu bayaki koyiba mboka, na kombo ya Yesu mpeto kobotola yango. Et Papa Simon Kimbangu est arrivé. Oui, tolingai kozala na biso na Congo, na biso na royaume du Congo, na biso tolingai kozala ndenge ezalaka na Egypte ya kala. Naza kozongisa simate kasi naza kopesa kamwa eyano na esika wana. Alors, tolobi que Papa Simon Kimbangu Ntsintani ezali faux, tu batambola na ba voiture, tu bazali na mbongo. Bandeko, Papa Simon Kimbangu mto bandaki Ntsintani na liboso. Premier Ntsintani ezalaki ndenge nini? Tango batu babandi koya, baza koya kobika, liloba eza kosalema. Oh, il s'est posé un problème, comment nourrir batu nyonso baza koya. Ntsintani na liboso esalemaki, Papa Simon Kimbangu asengaki na bato oyo baza na biloko na bandako bamema mpona kosalisa bandeko baza kouta musika, bamusu basali une semaine na nzela makolo, bamususu un mois, ainsi de suite, baza koya parce que nzala ezalaki na nkamba. Alors bato babandi ko apporter la nourriture. Donc Ntsintani ebandaki na esika wana. Ba dérivation oyo ezali koya, mabe oyo ezali koya ndenge boza koloba Papa Ser musu baza ko fama baza ko lata. Papa Simon Kimbangu n'est pas resté au village atikala lata basaki. Non, vous vous trompez. Papa Simon Kimbangu n'a jamais porté de sac. Papa Simon Kimbangu azalaki catéchiste. À l'époque, il a terminé 4 ans primaire nae, ça équivalait na diplôme ya secondaire to ya ba classe intermédiaire ba institut intermédiaire. Donc na époque nae c'était quelque chose. Soko tali l'éducation ya congolais d'époque wana vraiment mtosali école primaire 4 ans primaire azalaki mutu. Oui, azalaki encadrer ba jeune catéchiste ezalaki pona kote ya bana te. C'était catéchiste parce que ba azalaki ko benga ba village ba ferme spirituelle ba ferme agricole. Alors, ba ferme wana, c'est-à-dire ba former mutu na mission, na Baptist Missionary Society, ba tindio na mboka na yo mpo kende koteya. C'est comme ça que Papa Simon Kimbangu a comme catéchiste, mais pas catéchiste pour rester à la mission pour les enfants. Ça, c'est une précision importante, il fallait toper ça na yango. Na likambo etali génération oyo tolobi bato oyo ba yoki Papa Simon Kimbangu toloba première génération wana. Deuxième génération ezali ba papa batongi lingomba banda na mama mwilu. Première génération esuka na mama mwilu. Deuxième génération yango oyo. To confondre te deuxième génération oyo tozolobela awa na troisième république to troisième république oyo papa Diangenda lobaki makambo ezali wana. Il faut koyebela ko distinguer yango. Nazoloba génération de la naissance ba première génération, c'est-à-dire ceux qui considérer que génération est à 25 ans. Alors, lobby que de 21, ceux qui ont 25 ans, donc nous arrivons presque les années 40 et quelque chose là. 46 ans, donc aux années 50 presque. Bolingwa 56, c'est Salema qui n'a wana. Pour ceux qui considèrent que génération est à 40 ans, donc ceux qui ça dépend où est-ce qu'on veut se trouver pour la makamwa génération. Mais quant à la troisième république, Papa Diangenda Lobaki Likambo, sans se contredire que troisième république et ko dépendre na musala otoko bongisa. Aujourd'hui, l'église naïe. Aujourd'hui, l'église est partagée. Namoni eloko msala ba congolais nyonso bakoko senga. To senga unité église wana parce que likambo telemi na esika wana. Pour moi, nazo monela ngona ndenge wana que tout ça la inaction, to unir batu parce que personne ne peut supporter la souffrance oyo batu baza komona. To zali koloba ba idea wa kili ba makambo ebele kasi to zali kokende na esika wana te. Question msusu bandeko ba pozaki awa minduki na nkamba pona nini? Ah bandeko. Na 1960-81 na inauguration ya temple en Nkamba, moi j'étais là. Na Nkamba Papa Fumalongo a pesaki discours. Papa Fumalongo ezali Papa Diangenda.
Après ce discours à lobby, à partir d'aujourd'hui, makambo ezalaki libanda ekoti na ndaku. Sata na lobby azako kota na ndaku na quartier ya église akobanda kobunda na kati. Ce n'est qu'un discours 1981. Ayeko pesa libondeli oyo basambelaka na église Kimbangisi la prière du 6 avril. Donc wana ezali makambo peut-être mikolo misusu ekoki kolobama. Donc wana elingi koloba emoni simpe penza que Kokabwana normalement n'était pas prévu à l'ordre du jour il y a église Kimbangisi, mais Kokabwana est. Ba tentative ya Kokabwana ezalaka l'ancien secrétaire général Papa Luntadila azali na lettre moko oyo Papa Dangenda avait écrit en 1969 oyo azako boya ke bakoki kokabola bango te, mais bizarrement batu bakaboli bana na bango église Ekabwani. Or église Ekabwani et c'est le malamu pour l'avancement du peuple. Parce que soki tokabwani, donc tokobanda kubunda. Alors kubunda soki kotina kati makambo ezali tot. Moi personnellement nazalaka pour division wanate. Minduki nankamba. Parce que kokabwani ezali, il faut éloigner les autres. Qu'est-ce qu'on fait? Par luka minduki mpote ba se protéger. Pas se protéger contre qui? Contre baoyo supposé être des ennemis. Donc wana papa que le papa de Ngenda pardon bon mutu oyo azako mona ennemi oyo mutu azako tia minduki iye mutu ako expliquer biso ne ennemi nini bamoni parce que vivant de papa banda papa Simon Kimbangu nkamba ezalaka gardé par la sécurité belge de 1921 na 1960 ou 59 exactement. Attendez, papa. Attendez, je vais terminer ça. Attention. Kala, tele makamba solo. Makamba nzambi to sakanate. To mela bière, to ko janguba, na ndungu, no mbungu bakiri, makamba nzambi, attention. Ok. Limbisanga papa pardon zolo banayo. Limbisanga. Oui, gutela. Todo kolodako. Manazalia wanazali na rapport de la sécurité coloniale belge 1921-1960. Ba service de sécurité bazalaki na nkamba ko epier nkamba. Ça je le sais. Le biso ngai avant na ya na États-Unis. C'est ça qui écrit s'il vous plaît. C'est ça qui tour. To kenda qui te loin que qui ça. Il y avait des pelotons belges en cours de route. Tout comme Kinshasa, Kasangulu, Kisantu, jusqu'à la bifurcation de Mbanzangungu. On nous a... Bakanga qui c'était. Pour dire qu'on reconnaître Bango au retour. N'a qui ça. Tout ça qu'on sont des sens. Tala. Mais le baki, Makambi Nzambi, pour Makambi sécurité, Nzambi a dans la sécurité à Yomoko. Yomoko yebi tanga Bible. Tango Yesu kufati. Balobaki ti. Toti sécurité pour voir que disciple naye bakokenda ko mentir balobaki à ressusciter nous avons ko yibaye mais bakokaki voilà exactement mbuta na ngai na simba na loboko na munoko lo baote ya biso parce que biso to ba jeune. C'est vrai que sécurité ezalaki omniprésente na nkamba parce que bazalaki komona que papa Simon Kimbangu azali ko bongwana azako se transformer a komaka akendaka atambolaka parce que bas rapport ezali ebel nazana document à peu près ezali document wana ezali 50 à 150 pages nazana ngwa boy Ozanango je vous donne raison Ozanango pourquoi. C'est parce que Bango Balinga qui bat Kanga Kimbangu autrement. Na le qui n'a bien tout est qui n'a 9h. 9h, c'est un couvre-feu à Kinshasa. Vous assemblez 3-4 personnes en cours dans la rue, Bakangi Bino Boken Boko. Ils avaient peur de Simon Kimbangu. Oh, il y a un Sinayebi. Mais pour la Kolomati, la situation belge, ils allaient susciter, quand on militaire, un peu pour surveillance de la Kamba, c'est une erreur.
une très grande erreur. Exactement. Je Je suis vraiment d'accord avec vous, Mbutamawabi. Moi, je ne peux pas autoriser les soldats bazala na lieu sainte. Oui, bakoki kozala dissimuler pour na dissuader, bakoki kozala visibilité ndenge ça les ba sécurité. Mais papa Robert Telemawana. Bongo, que signifie le surveillant que nous avons? Exactement, c'est ça la question. Yango na lobi mais pour katinga maloba yango na lobi mais biso bakimbangiste bazali organisé, il y a service à sécurité de mouvement social kimbangiste, c'est MSS. Donc mouvement wana est surveillaka ba aller ba venu ko surveiller biloko. Pourquoi? Parce que batomsusu lors des assemblées kimbangistes batubaya koyiba ba sapatu. Par exemple, na Kimbanseke, bon, il y a des petites histoires croustillantes. Bah, jeune bazala qui sont bakimbangi, c'est bah, y est tellement que bazara versé na ma bondeli, bah, tiki ma papa, mon boye. Allez. Bah, tout, bah, jeune ya Kimbanseke, bah, bateau, bazara, bah, ma papa, bazara, côté kango, ou bien, bah, côté kango na zando. Alors, ce qu'on moni, bah, groupe, bah, différents groupes kimbangistes, j'étais qui dirigeant, bah, tonionso. Allez. Au moins, bah, sangi, c'est bah, ça peut tout, bah, tiangonio, ce sikamoko, parce que l'église, bah, tambola makolongulu, et puis, bah, tche, moutumoko, wana, a surveillé kango. Alors, donc, c'était ça. En fait, il y a un mouvement de surveillance sociale kimbangiste. Opportunité à kotia ba soldat nankamba ezali nini. Et loko nini batu bazali. Parce que depuis la résolution ekota na église kimbangiste, on fait tout pour empêcher ba papa ou mususu bazali nankamba te, bakenda nankamba. On les empêche. Pour les empêcher, ba tia ba mécanisme ezali wana. Ngai na ko répondre te pourquoi ba tie ba mécanisme wana bato ba yebi bango mtu bato ba tie ba soldat bango mtu ba yebi quel est l'ennemi pour lequel on est en train de défendre. Mais sinon c'est Dieu qui nous défend. Pardon papa, c'est Dieu qui nous c'est ça, c'est Dieu qui nous protège mais non le contraire. Merci papa Robert Bolin na prometa kibino yo na papa boso souhaite tout réveil à vino, prenez votre temps, mettez votre coup sur coup parce que makambo ya kusakanate eza awa. Papa Bososo Olandi débat ya arme en Kamba. Quel est ton mot là-dessus? Matundo papa nangai papa Nzambona, mais nalinga kapenza ponga na sala émission na radio Bosoni depuis très longtemps. Na recevoir batu ya ndenge na ndenge ya tout âge, batu ya intelligence ndenge na ndenge de docteur, batu ya ndenge na ndenge bino bolingi ndenge bolinga ba titre académique ko pesa batu. Naza pe na contact na bato ya mikolo ba 65 ans voire 80 ans awa na kati Liège na Belgique awa et pas i bato oyo baza na histoire liée na Congo na papa Simon Kimbangu. Donc il y a na kutani na mindele o basali ba recherche sur l'église Kimbangis marketing Kamba et entre autres madame Alice nazali ko ya papa Nzamba o pesi ngai maloba tika ngai na loba papa pour le il y a des documents où ils allaient dans la carte de Belgique, même les États-Unis, pas ils allaient tout dans Canada ou encore pas ils exacté. Mais ah ils allaient sur papa Simon Kimbangu sur l'église kimbangiste. Bah documents nous sous moto azali na alors nina lo baboy. À propos il y a makambo ya kokabona na ninga kokota ngote. Bon mais mission na comment kutunga to ya ba solution que to ba discussion inutile. Mais nina lo baboy pour la likambo. Église kimbangiste kabonate. Ça je vous dis ouvertement. Batu mutu baza d'accord na résolution basali batu bakei. Mais tant on bakei parce que l'église kimbangiste est dans Nkamba. C'est Nkamba direction générale l'église kimbangiste. C'est ça la base. Ce que batu bakendaki, ce qui réellement bakei po bango baza na nguya, bango ba ibi papa Simon malamu, bango bakoyi ko sali kamba ya malamu koleka, mais bakoyi ko continuer ka ko sala. Mais portez-en ouverte bozonga na bino preuve que batu mingi bakenda na bango bandime belé bakenda na bango bazonga kana Nkamba bayamba bango. L'église ce n'est pas l'histoire de la famille. Na Nkamba babeta ka motote nani o babeti o bafinga kutu papa Simon Kimbangu ni tous les jours du matin au soir. Ba papa po bato ndenge na ndenge oyo bazali ba bras droit kuna o pele bazali ba meneur ya kofinga bazonga babeta mutu te wana ezali kaka ezali échappatoire alors présence par exemple ya ba soldats
na yebite bato bazotanga comme ba soda bango tuna bango na soki bango bakende nkamba na ngi kota polémique na te parce que na kende nkamba na kuta ba soldaté na kuta dans sous 2 3 soldats mais ce sont des kimbangistes mais soldats zali moto azali congolais azali pardon Ambula nyo kena na kamba kuta ba soldaté oh tout le temps l'année passée na zalaki bientôt na kozala pe kuna na zalaka tout le temps ceux soldats zali ce sont des kimbangistes et puis tant que les soldats et la radio papa nzambwana na radio il faut dire des choses vraies des choses réelles parce que bato bana comme ça ben ceux qui les camerounais na source ko sauter pardon to que na réalité yo to ko suna biso to limi réalité biso to na kamba basoda oto mona kabazana minduki wana ba film na ba video ya mikolo teka ka donc ngo ba te wana nkamba te na lobi soko moni soldat mi balé mi satu parce mais ce sont des kimbangistes, ce sont des Congolais kimbangistes. Nous parlons des armes parce que nous nous pas pays. Les armes qui sont là, c'est pourquoi si quelqu'un maintenant exactement, parce que il y a eu des choses qui se sont dit awa, oh les actes de vrai juste été, mais na rolobake mutu fasa makasi ya miyeba. Papa Nzambwana kende na nkamba. Kende kusema recherche na nkamba na pesi mino écoutez. Il est pas la même. Qui est celui qui parle? Il est pas un combat même. Oye mingaite. Oye mingaite. Ngana yebi yo leki. Ngente ko makimbangu ou bien mwana makimbangu. Na yebi yo ozali leki ya papa Bamba Emmanuel. Non, je demande, écoute. Mani qui te seulement makimbangu, qui te baga qui mfume kimbangu. Mais seulement là où il y a la vérité, on doit le dire. Car le Kimbangu n'est pas là pour une personne, pas pour une femme, pour sa famille. Kimbangu est là pour tout le monde. Exactement. Pour tout le monde, indistinctement. Exactement. Vous bafouez, si vous bafouez, Kimbangu n'a pas fait ça. Mais papa, nakati ngaloba te, tingana loba. Yo poko loba na yo. Ngana sala ke mission na ebisio, je reçois beaucoup de gens. Nazana ce n'est rien. Ukanana le banayo. Mtabi azalaki prophète. Akendeki na prison na Elizabethville. Atuni Kimbangu alebaki yo zali mchanzambi. Ukangenge bantu na yo bazali wapi. Mtabi un prophète. Atuni Kimbangu. Alors Kimbangu alebi donc yo zaki na nkango wingi musala wana eza kosala ya Nzambe. Après ce qui réponse comme ça, c'est fini, pas de réponse. Alors baki yo zaki musala ya Nzambe nkango nge nchoko baki na yo bazali wapi. Mais question tata Kimbangu jondi saki yo zaki na bantu mingi est-ce que musala wana eza kosala zaki musala ya Nzambe. Voilà un point, c'est tout. Mais papa, il ne faut pas juger les bouts, enfin, c'est un peu difficile. Kimbangu asali musala. Coordonner l'émission, mais ça c'est pas possible. Je me dois coordonner l'émission. Monsieur Zokene Kitoko, place yo papa Bobechi, je pense que Olingo camoufle situation. Il y a des armes en Kamba qui reconnaissent ça. Mais du côté gauche, tu veux refuser qu'il n'y a pas d'armes en Kamba. Bon. Quelle est ta position juste? Il n'y a pas d'armes en Kamba, oui ou non? Il faut bien m'écouter, Makamboleki mingi, il faut répondre à Makamboleki. Moko, qui est Makambo sur armes. Parce qu'ils habillent armes. Armes en Kamba, bomoni un bataillon en Kamba, ou bien bomoni batuba fali en Kamba, de chaque point en Kamba batuba sali. Omoni masasi en Kamba. Tout le monde a combat bataillon, masasi. C'est ici. Les différents. Mais yango na lobi na bino ke bazali batu soldats azali mutu azali soldats kimbangistes, il y a des aumôniers kimbangistes. Papa Robert azana aumônier basaka msana armée en Kamba n'a pas armée. Mais soldats depuis tout le temps papa
Depuis tout faire. Pardon, Mbuta Bobé, pardon, Mbuta Muntu. Mbuta Zambwana, Mbuta Nyon Soboza Kolanda. C'est vrai que na église Kimbangis, il y a une tradition. Ezali na aumônerie militaire Kimbangis, ezali. Na katiwana ya aumônerie, ezali ba pasteur Kimbangis aumônier, mais musala na bango ezali na ba camp. Souvent aussi, et l'autre ko prêter confusion minduki na moni nanu te na minduki visible mais bazalaka na batenu na bango quelquefois parfois balongwe musala na bango. Ce sont des aumôniers qui sont affectés dans les différents camps kimbangistes et camps militaires et la République démocratique du Congo qui peuvent se retrouver dans la cérémonie kimbangistes parfois avec leur tenue. Mais quand à voir que bazalaka na armes de façon visible, je ne pense pas. Mais en tout cas, na évité. Vidéo yo Mbutazambwa noza kolobela na moni angote, mais kasi présence ya ba kimbangiste armé ou ba kimbangiste ou basalaka na armée parfois ezalaka. Mais peut-être qu'au sein de la direction que va se faire discret, c'est-à-dire que base à la plus na une forme na bango parce que nous avons déjà un mouvement de surveillance ces alliés. Donc si on a une confusion les alliés, je pense que koko zala. Mais parfois aussi vidéo ana il faut kotala. Il y a beaucoup de visiteurs en Kamba. Il y a beaucoup de ministres qui na Kinsheki, bakendaka boye. Ils peuvent amener déjà en armes. Oko senga soldats à Zakenge la quantité, alors la bilamba na ya tenue. Donc alors pour nettoyer la situation parce que moi je suis ici, je joue la neutralité. Pour le bas était selon maloba ya binomi balé, pour longola makanisi il n'y a pas d'armes en Kamba, c'est conclu, n'est-ce pas? Ah mais oui. Il n'y a pas une protection militaire en Kamba, c'est conclu. Mais oui, ça c'est juste ngai na yoki yango papa donc na yoki soko yoki yango bande konyo soto yo confirmé en faveur oui, il n'y a pas d'armes en Kamba, il n'y a pas une protection militaire en Kamba. Alors c'est yokane. Alors vous aurez la responsable à maloba na yo. Le jour qu'on aura conféré des armes en Kamba, cette question reviendra encore. C'était na papa Bobeti continue ba page Kanga, page armes, là na challenger le sous-souté na yoki yango pas bien de que na Kamba besoin de preuve qu'il n'y a pas d'armes en Kamba, c'est conclu. Mais s'il y a seulement quelqu'un qui pourra dire qu'il y a des armes en Kamba, cette affaire, Zambwana retournera encore cette question-là. Papa Zambwana, papa, vraiment, naoki makambo bandeko barubi makambo ebele, nazo respecter tout le monde, ezali masolo tozali kosola pamba te biso nyonso ba congolais. Biso nyonso za kolinga koyeba. Nakoki ko me prétendre te que ngai na yebi mingi koleka batu bazali awa te. Non. Et surtout na makambo pasi mo kimango zena mozindo ndengi papa uti koloba kuna ya kosakana te soki yebi ndambo mutu mususu pa yebi ndambo mususu oyo yebi te na koloba mi likambo moko na ndenge bandeko baleki notamment ndeko moko lekaki awa na téléphone je crois 44 na mususu papa Poiti alobaki makambo mwa mingi awa alke la conclusion mais est un peu analogique bokoli misangai au moins tellement tout est colonisé qu'on le veuille ou pas les séquelles de la colonisation sont là. Au moins, il y a OVNI, les objets volants non identifiés. Voilà. D'ailleurs, quand il y a une belle société, mais seulement ce qu'il y a, dans la vision, voilà, ce qu'on a dit, motopenza, aux la foi, aux c'est-à-dire, dans le Congo, ma vanga, il y a la foi. Mana mafuti sala sasa bantu alori tulipiku na yako tukeba benu ceux qui sont à Kamba batala qu'est-ce qui ne va pas luana il faut bo pour la batu bazala na liboso basambi peut-être une affaire de 3 ou 4 ou 5 semaines ou bien un mois pour voir quand si le baka vision il est à côté de Simon Kimbangu il y a des gens comme ça contrairement souvent donc si vous family et vous frissonnez non il y a des histoires qui sont à Kamba banque de photos qui citent ça calme le samedi un mois ou 3 mois pour voir la vision comme peut-être qu'il veut même cette vision est kirika parce que si nous demandons wajenda nisema mtafiana kafutu service apparemment vous êtes en train de dire quelque chose comme ça qui maman manque buna bien kagara qui tu veux tel bana batata simu kimbongo benu kunu le fati wa wana ni kalendwa
Nikamemwa, lekila kumosi, zimbukila kumosi. Papa, le bana lingala parce que batebele baza kolanda mingi, baza. Mais oui, mais vraiment c'est difficile. C'est honteux. Il ne faut pas comparer le Congo avec le reste de l'Afrique. Oh, il y a un trouble à Mali, il y a qu'est-ce que c'est ce qui ne devrait jamais exister au Congo. Au Bac indépendance, on a versé le sang, ça, Mamona. Mais Kimbangu n'a pas réitéré. Il n'a pas réitéré. J'ai une lettre qui le grand frère m'avait écrit en 1957. Il a écrit une lettre. Lettre Kassonika, la prière est à Simon Kimbangu. Chaque jour, le missionnaire était là. Le missionnaire de Mbazangungu. Et alors, Bamona, ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu fais? J'ai la Bible. Baba Djindevo, il a misé. Il y avait des cadavres, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques. Ils ont vu l'expérience Bantu Telemen. Et bien, quand tu me dis ce que je viens de dire, moi j'ai toujours demandé ce que je puisse me voir avec le chef spirituel, quand tu me dis comment le chef spirituel, quand il n'a pas accepté mon prière. Elle a envoyé du Seigneur. Ok? Quand tu sacanako, il faut pas miser. Tu dis, les Belges étaient là-bas, ils ont menti, menteur, ce qu'ils ont menti, ça ne va pas révéler le secret. Voilà ce qu'il y a. Merci. Nikayamboa, il y a un bois, voilà, même mouvement, même mouvement. Mais apparemment, l'église qui m'a fait un peu travailler dur pour. Voilà, Joachim. Voilà, membre de Simon Kimbangu. Je rends grâce à vous, Dieu Tout-Puissant, qui créa le ciel et la terre. Mais comme monopoliser la parole, ce n'est pas possible. Papa Zabona Bolimbi, c'est botika yatanga prière en tout monde so Kimbangu aso la kinzambe to azaki nzambe te. Atanga kaka prière na Kimbangu badai ko lobani ko lonyoso. Écoutez, je vais dire. Je rends grâce à vous, Dieu Tout-Puissant, qui créa le ciel et la terre. Le ciel est votre trône, la terre est votre marche-pied. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénissez-les tous, en amont, en aval, à droite et à gauche. Ici, il veut dire les 4 coins du monde. Bénissez toutes les races de la terre, les grands et les petits, les femmes et les hommes, les blancs, les blancs et les noirs. Quelle bénédiction d'en haut se déverse sur nous tous dans le monde, que nous remplions au ciel. Nous demandons tous ceux-ci avec espoir de le recevoir au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà. Il n'a pas séparé, malgré ce qu'il a suivi comme souffrance envers les Belges. Bénissez tout le monde. C'est la parole de Kimbangu. Okay, il faut pas venir dire, ils doivent s'entendre. Bonjour Kana. Il n'est pas là pour la famille Kimbangiste, non. Lui, il est un envoyé du Seigneur. Il est là-bas, il était là-bas, un envoyé du Seigneur pour tout le monde. Alors, pour le moment, ce qu'il y a, vous récitez la prière, quelqu'un peut ressusciter ou bien voir et exactement venir au nom du Seigneur, qu'il soit de famille de Kimbangu ou bien de n'importe de famille de Kimbangu, nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Alors, vous êtes en train de vous battre concernant l'histoire de la présidence au Congo. Si vous reculez derrière, vous commencez à marcher comme Kimbangu avait marché,
ça se fera comme si rien n'était. Et vous oubliez. Et il ne faut pas faire la comparaison entre les dépendances du Congo et les dépendances du reste de l'Afrique. Merci papa Bobechi na banza yona papa mukolo baba question bataba ko ekoya na bino tozana papa Mayamba na studio yepe azana moko ya koloba avant papa Bobechi ye répondre biso ko répondre biso que soki descendance pour Mukimbango ezala kana famille ya Mukimbango de sang ko aider biso pe ko ba génération za ko ya ba koko na ba kokoko o ba kolandana multiplier fois 26 fois 10 bana par famille. Et comme on a 500, comment cette descendance va aussi continuer? Avec quel bambou tu vas continuer à choisir? C'est une question sur que tu auras, puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Mais papa Mayamba dans le studio, la base à tout papa DSV pour poser cette question. Merci Mbuta Zambwana, merci papa Mayamba na micro pesingai malgré ma solongo eza moi bololo, mais papa Mayamba bengi ngai bisinga DSV ya keza ya koyinda. Eloko ya liboso na kosenga na bandeko kimia calme ezala na bino na ba oyo bozali kolanda na ba oyo bozali na radio moi ordre pe ezala soki muninga azali koloba kokataka ye te tika muninga loba soki asilisi nde ozwi maloba modérateur azali komodere apesi maloba lokola ngai DSV bapesi ngai maloba na lobi soki ayibi maloba azana droit modérateur. Alors ndeko oyo azali ko intervenir azana droit ya koyiba kamaloba epa ya bandeko te. To meka kokende na mwa ordre wana bandeko pe belé ba komi na kati na radio ezali pe malamu te. Papa na biso mawabi na tango bandeko bazali koloba yo zala na kimia. Soki komi na tour na yo nde ozwi maloba. Me akokata batu oyo aza koloba eza malamu te. Tokeye pa papa na biso Bobeti soki Bobet osalaka émission esika yo esengeli osala eza malamu. Batu oyo balandaka yo kuna eza malamu. Alors soki oye na kati na radio lisolo respecter ba norme ya radio lisolo. Donc soki kuna batu na ko mituna oyo te peut-être bande ko na connaissance na bango na ebité mais awa totunaka nyonso tu peut-être omonyango ezali ndenge moko te po na maloba otolobaka yango moko pe betaka biso fimbu kolakisa lokola neti baninga ya kote kuna bazali plus très intelligent que baninga ya kote oyo eza pe malamu te. Il faut o respectaka ba parole na yo o ezali radio batu ebele balandaka yango. Merci. Alors motuna na ngai ezali pona kokende na bandeko nyonso tu ngai na kolingana tuna motuna te po motuna oyo na kotuna bandeko balobaka Simon Kimbangu ye wana lobaki akobotama na 1900 songolo ye lisusu abotami nana kufite abotami lisusu nana kufite abotami lisusu nanya kufite abotami lisusu ngai na kolinga bino moko boyoka papa dia ngenda ndenge ye moko alobaki. Alors bakimbanguiste bakoya koyebisa biso ndenge nini Simon Kimbangu ye nana kufite abotami déjà 3 fois batu nyonso wana o ngai abotama kiboye bolanda nanu fichier o toke nango malembe kaka nako bandela ngo 2 fois Mbuta Zambwana na papa Robert boza vraiment na kimia bolimbisi boyoka ngo malembe Nous sommes semblables. Je pense bien en tant qu'homme vivant, matériellement et spirituellement, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être Papa Simon Kimbangu. Je m'explique que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa.
tel fils, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être Papa Simon Kimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simon Kimbangu, c'est un saint. Moi, je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant, en ce moment bien précis, spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Mais comment vous expliquez que vous soyez né le 18, enfin la date annoncée par votre père, si c'est votre père, si c'est pas vous-même? En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial. Donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Et moi, quand je dois dire que je suis Papa Simon Kimbangu, aïe, c'est grave. Il est né le 12 septembre 1887. Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu des raisons à lui, en tant qu'homme spirituel. Quand je dis c'est un envoyé, réellement c'est un envoyé. Parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Ce n'est que par après que nous nous sommes aperçus que lui, il n'était pas un homme comme moi. Je le suis, moi et vous. Pourquoi? En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail, ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations. Maman nous disait, eh bien, voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tout le temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrait réellement qu'il avait au moins une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors ce n'est qu'en ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là semble être un peu sorti de quelque part, ou nous sommes peut-être sortis, puisqu'il est né de Tatakoye à la Malouézi. Mais il a eu une grande différence à cause de ces procédés spirituels qui le détenaient, qui dépassaient notre imagination. La réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça maintenant? Qu'est-ce que ça apporte au sein de l'église kimbanguiste? Eh bien, au sein de l'église kimbanguiste, c'est tout d'abord, pour nous, c'est une grande fierté. Papa Simon Kimbangu, qui a été pourchassé comme un véritable gibier par tout le monde, que ce soit des côtés blancs, jaunes, rouges, noirs même, nous l'avons pourchassé. Nous l'avons traité de tout. Nous lui avons prêté les intentions qu'il n'a jamais eues et qu'il n'en aura jamais. Mais on l'a traité de magicien, d'un grand sorcier, d'un rosicrucien, d'un franc-maçon. Eh bien, maintenant, certaines circonstances ont forcé le gouvernement colonial pour détruire ce qu'ils ont sémé à travers des années. Du 12 septembre 1921, date de son arrestation, jusqu'à la fin de sa vie, il a été traîné dans la boue, tout en le prêtant tout ce que je viens de vous citer tout à l'heure, et inculqué même aux enfants. Jusqu'aujourd'hui, on continue à les traiter d'un imposteur. Pourquoi? Parce que nous avons été colonisés et les séquelles de la colonisation, qu'on le veuille ou non, restent vivantes. À partir du moment où ces séquelles restent vivantes, il nous est matériellement difficile pour essayer de nous dégager. Les solutions qui peuvent y venir ne peuvent sortir d'ailleurs que de Dieu lui-même. Que chacun de nous fasse
se fasse un effort pour essayer de se découvrir et se connaître soi-même. Qui suis-je moi en tant qu'homme noir? Notre frère et qui a été arrêté parce qu'il a prétendu être au service de Dieu. Il a été envoyé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, pour qu'il vienne continuer son œuvre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à nous découvrir, mes chers amis, nous continuerons toujours à dépendre des autres. Nabanzi bandeko masolo nyonso tuna mayo. Alors sikoyo bato bakosala commentaire wana ezali diangenda ye moko. Alors sikoyo bato baza ba fanatique, bato bazali ba aveugle, allez, bon continuer na ki fanatisme na bino. Bandeko obolandi boza kolanda débat oyo. Mutu moko na moko azui. Oya ye. Alors bandeko oya kokosa basimba nzela na bango ya kokosa bo continuer. Oyo pe bazali koloba bo solo, allez, bo continuer. Mutazambwana na tiki maloba ngana kei nanga sobala. Boto tatu disweswe olo bini ni mampoko zalaki ayo bakata kyote ne daya ko renforcer na papa ngenda IMA olo bini matondo papa nangai liboso na komeka koloba na papa BSV reproche à salinga ils a fondé parce que ngana ibi moto parole te ngana zai koloba ndenga bazokinga parole matondo. Alors nako kobana makama zai koloba soki ozama yele mingi koleka keba okokanisa batu mususu bakisisaka te na mokili nazali koloba tina ya ba ovni, les objets volants non identifiés elingi koloba te eza non identifié te eza biloko ezali koexiste elingi koloba te ke soki yo misu na ye suki oza komona eloko wana te ke eloko wana eza koexiste te. Makambo ya papa Simon Kimbangu soki oza komona ngo kaka na miso oyo ya biso bomoto yo eloko ekobunga lobi oko comprendre rien, c'est tellement spirituel oko comprendre rien. Papa de ngenda lobi alobi na français mais soki tobi totuna batu moko moko ni tolenyango tosala ba analyse ya makambo ya lobi tokozwa pe ba différents messages ekobima na chaque moto mais aza clair. C'était un langage spirituel, c'est tellement profond. Oibi makambo ya nzambe azalaka tellement obachi bolimbi si je na mso zaki na discours ote parce que to komi pe ko koma perdi sinon que ozonga na si je na biso oyo zalaki eloko kaka ndeko deske aye kotia parce que amona ti likambo lobaki aboya ki répondre yo mais à répondre yo clairement que biso so yoki place ni lobaki na place ni papa d'Angela à répondre parce que à comprendre ndete c'est ça le problème. Alors il y avait une bête likambo pas Simon Kimbangu d'ailleurs dans une émission eza impossible to lobela on kasi to loba makambo na ndenge zali makambo ni to zali koloba papa alobi te faut sala attention to sangana to bonda mais oui ko sangana toujours likambo kitoko na ebisi bino lelo encore une fois tozonga na émission soki te tokenda ndeko mais tozonga na émission pour tout une question papa Nzambwana tozalaki na minduki okonfirmaki minduki tokendaki na division ya le 26 bana oyo soki bango na bango baza déjà divisé. Comment voulez-vous approcher maintenant le reste du monde bajoindre l'église kimbangiste na matambe ya papa Simon Kimbangu yaye mayele awa na place otoke? Mais le problème c'est quoi? Qu'on rejoindre l'église kimbangiste le donne en 2010. C'est une église qui a commencé depuis très longtemps, depuis 1921. Ngana ko lobana bino likambo soki oyebi likambo na te fosala ba recherche oyeba mundele asala kandenge wana so to tali biso nyuso le to fena mboka oya mindele et ko ngana retenir pas ya mundele c'est l'organisation, l'ordre. Papa patikana aider les ressources parce que tout ça dans des bele bazana kati le 12 oyo mboka ekoti na kipeleke c'est papa Mawadi a challenge ki bakibangise nyonso pour dire que mwana vobwe kinsuki foti kwa nani kwa ngudi ba parents le mwana soki suki comme rouge faut ba parents peut-être awa to pesi rester na église kimbangise comme ba parents
mais sikoyo parent ya église Kimbangiste bana ki bana ya Congo to palangani papa lubajwa uti ko loba yango to panda papa zamwana papa na expliquer yo likambo ya tina ya bana na seto loba yango 1000 fois na kanti papa Robert atantaki koloba mais ngana koloba no clairement ouvertement na lobi était que l'église est au Kabana kasi bato ba sepel na résolution te bakei pour la raison purement papa donc dit papa na toke pana bolimi mais ceux qui ont reconnaître que l'église est au Kabana alors qu'elle est reconnaître très bien pour nous l'église n'est pas à sa température normale justement mais laissez-moi m'exprimer mais sans tenir la question papa avec beaucoup de respect on a fait s'expliquer. Comment tu trouves la question au lieu de s'expliquer? Ce n'est pas possible. Raison parce que nous cherchons une solution. Exactement. C'est ça notre base. Mbuta Zambwana mwa bolimbisi na bandeko Mbuta Zambwana tikela ndeko Bobette ata 15 minutes aloba mpamba te boza kotuna ye maloba botika ye aloba kokata ye te botika na likambo te bopesa ye nanu miniti pamba te bandeko baza kokoma koma ebele awa bopesa ndeko miniti azwa ata 10 minutes na ye aloba Mbuta Zambwana kokata ye te soki asilisi nde ozwi maloba na yo topesa ndeko vraiment bolimbisi mingi po na koti na loba bongo bandeko nde baza kokoma mwe bele balingi pe bayoka ye na sima Mbuta Zambwana ozwi maloba soki ya lobi okati ye monteke oya kolobeka yoka na te. Merci. Mbuta Zambwana zongselo maloba o kabole maloba comme ça na pesi pe modération par papa Robert Mukolo ngai na pemi sezi opesi maloba comme ça papa Robert continue dans l'entête papa Robert zomira antenne pour ngana éviter ba kipeleke c'est passé ba maman mtu akomeni awateyo Mbuta laka ekonomi papa Robert doit contrôle mais aussi papa Robert et puis papa Robert zomira antenne contrôle donc ça là. Mais merci Mbuta Bobe malobo morayo matondo papa nangai. Alors, c'est vrai que Bakei pour résolution et Salamaki, d'accord, on a un côté, mais Kassi, quand Bakei, qu'on a de part et d'autre, ça fait très mal, comme ça, très mal, la Congo, on a moto mundo, nyon, so, aïe, kambo, oyo. Souci, ezali, qu'on a bon moko, pour Batekin, toi, dit, ezali, ndengwana. Mais, bien que Bango Bakei, malgré Bakei, Kassi, quelque part, Bayebi, que, Tokei, on attend mon keba, ceux qui basent na bakei po bas kaboli, parce que c'est l'église là bango, ndese basala ki yango kala papa na kai. Mais au moment na ebele baza kozonga, ebele bazo zonga. Kaka on en bazongité pour la plupart des cas ming staff, hein, donc staff dirigeant. Mais ngai nazali certain ceux qui bande ko ebele pe bazali, ba démarche ça la maka po bazala bomoko parce que ça fait très mal na forme. Mais na fond, yana zoloba. Na fond lingombe za kokabonate parce que o bazali na ngambu kuna souci na bango ezalaka toujours bango na nkamba bake na nkamba souci ezalaka toujours bazonga na kanisi côté kuna nazali sûr certain du moins la ngai na zo comprendre puis na batu mingi ke bakozonga na bango mais dans l'entretemps papa Zambwana nazo na bandeko nyonso il y a un programme spirituel dans 1921 où ils en continuité ça continue parce que makambo mingi papa Simon Kimbango lobaki awa na kati ya nkamba batu bakoya ndenge na ndenge bakotonga église bakosa makambo mingi na ba conférence makambo belebele oyo notamment ba papa Luntadi la bayebi ba papa Benansilo bayebi o bazalaki ba secrétaire généraux bango mibale bayebi donc ndenge bazali wana bayebi que bakozonga na bango baizanango sur bayebi ke bakozonga parce que pa bakeke kuna bayebi ke ezali ezanango bakeke kotambola na ko pesa bino sous le moko na na cassette avec le temps peut-être Mbuta Zambwana na ko pesa yango papa de ngena zolo bana matadi na kikongo l'état alobi ke batu na kabino motuno mingi ke soki ba papa na bino bazali susute nani ya ko diriger lingomba alobi na bana nyonso toboti mwana moko oyo atamolo yazali moto dirige ngomba ye azali donc soko kokei osola moko mosusu papa Nzambwana to soloka na yo olobi na ngai ke yo soloka na papa Armand notamment papa mosusu tuna bango soki
moto oya kotambusa lingomba na moya lelo balobaki ezali papa Simon Kimbangu kiangani bakoloba na yo oui soki baza sincère. Alors na kolonso likambo moko po balobaki ke papa de Ngenda alobaki ke na notamment à rapport na cassette papa na biso papa Desvay Rocha makambo nzambe ka compliqué bokoya komona que papa Simon Kimbangu asali prison à 30 ans aboti bana wana misato bazana kombo na bango nyonso chaque kombo isa na 10 lettres soki basangisi ba kombo na nyonso sali 30 ans oyebi ke banzembo na kati ya lingombe église Kimbangisi ba composa yango na moto te, ça vous le savez. Et puis alobi ke na yebisaki bino ke na tikeli bino Bible tant botindaki ngai botunaki ngai pardon po soki na yebisaki bino ke ngai na bombami na kati ya bana nde bana na ngai nyonso boboma bango. Mais lelo yo batu bayebaka te na yebisa bino mwa moke d'une façon succès na ozala rapide pena po bandeko bazali belé. Soko tuni batu lingomba Kimbangisi ya nani bakolobango ya papa de Ngenda. Il y a même des gens babenga bango ba diangendiste. Erreur. Bo yebite bo sala ba recherche. Lingomba wana kolo nango ezali papa de Lungana parce que yé muta signé document. Oh na bana misato yebe muta tanga presque pas. Lingomba ya Dialungana. Deuxième fils ya papa Simon Kimbangu. En plus de cela, il y a plus de livres que Bangonyoso. Mais na Bangonyoso, il y a plus de papa qui se locale. À comment livre T, à ma connaissance, ceux qui allaient habiter. Papa de Ngenda, comment livre, mon livre vert. Mais papa de Lungana, à comment 16. Papa Simon Kimbangu, qui a gagné avec le pouvoir, à Botama, en 1951. Namaloba papa de Simon Kimbangu, avec le basi la binomi sato, bazali na zemi. Oya ko bota mwana mobali ye wona ngai na botami et ça me que moi si abonné mais c'est marqué na pesa ki malo pa pour mukolo trois basi bazali na zemi na même année na même période abota ki te bana là il faut aussi préciser. Oui. Alors aboti papa Simon Kimbangu kiangani mais na ko sala bino el kamoko poto sala ba recherche makamwa nzambe basala même ça ba recherche spirituel basala ngondenge moko te na ba recherche scientifique pamba te fo kota na mozindo nangi papa zo ba ke mabondeli oyebi que papa Simon Kimbangu kiangani a dû qui pouvoir na 2001 ce qu'on a gagné 2-0 et ce qu'il a 21 bon on a zéro pamba mais spirituellement zéro comme ce qu'on dit combat Simon Kimbangu kiangani au compter exactement 21 lettres. Mais ma spirituel et ça m'a comme on a mis sur la yoté. Les gens disent n'importe quoi. Faites vos recherches. N'a pas posé bien bon dimaté. Cela dépend de tout un chacun. Mais faites vos recherches, bandeko, s'il vous plaît. Bana kala comme moi qui m'ont. Israël Kolobama. Mais depuis 1921, il avait dit. Comment on a dit qu'on pense à mon kilo mobile. Mais les leçons n'ont pas si moi qui bango, si moi qui. Mais je me demande. Nazo aucun moité. Kasi batozo aucun moité. Tu es bien que ça la manengwana. Alors on a eu le destin à Congo. Et c'est beaucoup Simon Kimbangu, qu'on le veuille ou pas. Nalobia on a bêti c'était na suki wana bandeko malobe pa inabino. Merci yango to pesaki maloba lisusu na mbuta mawabi ye alobaki nini alobi bakimbangiste nyonso bosala tout de façon que bo misangisa bo vande sika moko parce que yepe alobaki ke destin ya mboka eza na maboko ya bakimbangiste na ebite soki eza bongo mbuta mawabi okoki ko confirmer biso le Kambwana. Papa mukolo malobe faye zonge panangai bolimbisa. OK, limbisa mbuta nangai. Maloba epa mputa mawabi pe azalite mbuta ndompe maloba mboka yo matondo ngai vraiment nazali koyokela pepe na biso mawa mingi pamba te tolamuki nanu te to comprendre fumu Kimbangu te tozali kaka na kati na rêve pe na fanatisme aveugle tozali ko continuer le même travail que l'église chrétienne memelaki biso. Naza komona kutu tina bazako condamner yango te. Tozonga kabiso na christianisme. Parce que surtout nazali ko tala raisonnement ndenga ndeko na biso bobeto nazali ko respecter mingi pa matemba ali boso naza ko yokai. Mais nazali ko décevoir ngai na façon moko na ko comprendre te. Azako conception na pongi dans les rêves, dans les illusions, dans les chimères. Makambo ya nzambe ko yeba yango te, mais nzambe asala so polani. Poto yeba yeti. Soka yeba di kazaka na besoin to yeba ete pourquoi ça la kibiso.
fallait pas ça la biso, il a perdu son temps. Donc vous avez comme on a charabia moko incroyable ndenge azali koloba. Nyo so les azali balibi pona ko kanga ba tuyo où les gens peuvent réfléchir. Toyebi ke mutu azali molimu o ya latinzoto. Yango mutu. Mutu azali nde molimu alati nzoto. Molimu wana po alongwa na nzoto oyo azali akota na nzoto mususu. Esengeli akufa ifengela tika nzoto ya liboso. Okutiko na nzoto oyo te okamati olongwe na nzoto okoti na nzoto mususu entre temps na kati na nzoto mibale. Na éviter ce que makambo tozali koloba ezali ni c'est pas que tolingi to réfléchir te. Toza ko boya ko réfléchir. Mutu esengeli toyeba ndenge tata Nzambe asala mokili na ye ezali assis sur des lois immuables. Ta différence ezali entre biso ba mindele ba ye kolaka ba loi o tata Nzambe asala ba komi ko utiliser yango na profit na yango ba komi ko répéter yango na ngoni baza ko créer baza ko sala ba ordinateur baza ko sala. Pourquoi? Parce que bazali ko mimiquer, bazali ko copier la nature. C'est pour cela que vous avez un avion, appareil, volant, imitant l'oiseau naturel. Bakenda ke sika mususu te, ba imiter kaka ndenge ni ndeka se comportaka devant mon pépé et comment est-ce que ba ko sala pour bango pe ba se comporter devant mon pépé et même mango likolo. Mais ndeko bazali ko bloquer mso dès le départ, to réfléchir te, makambo Nzambe ko comprendre ngote. Diange nazali clair. Ce que mutu alobi na langage spirituel profond neti par exemple na ko bota malakati na mwana c'est peut-être que mwana oya ko za relève na ngai mais cela ne signifie pas que ngana koti na komi mwana wana parce que mwana deba za ko reconnaître que ngai na tata na ngai toza eloko moko te tata na ngai ce n'est qu'un normal par loi naturelle à moins que ceux qui kimbango akupaka na 1900 ceux qui 18 alors mwana eko bota bana sima tokoloba ke mulimu oyo ezaki kimbangu eye kozonga na libumu ya mwasi ezwi nzoto ya bébé ya kobima. C'est ça la loi naturelle. Si vous avez compris, toko est progressé. Et là, quand vous avez bana, il y a troisième génération, vous avez science à sika. Toko bota pe science à sika. Parce que tout ça, vous comprendre logique, negen tatan zamba salaki mokili. Mission na biso, tout ça, que moïndo kozonga monde. C'est-à-dire que à kozonga la place derrière yambo, pour comprendre comment est-ce que la nature fonctionne. Mais oyo tozali komona awa ezali kwa ndomi bato o kaka kinini kimbangisme ndeko ekobongo la Congo kimbangisme api où tout le monde est devenu voleur d'argent où tout le monde but na c'est l'argent du matin jusqu'au soir bongo na ba naza ko sala critique te bu permettre nga parce que ndeko alors makambo photo to ba pe vérité to mona ba vidéo awa kimbangu kyangani azako collecter ba dollars est-ce que dollars za mboka mbongo ba congolais non to banda ko réfléchir quand même bande ko balandi kimbangisme ekoki ko bongo la Congo soki ezongeli idéologie mère ya fumu kimbango ezali libération ya mutu moindo mais soki etikali kana biloko si ekomi mais mon cher détrompez-vous d'abord ezali parti écuménisme ça fait partie de Rome commandé par Rome même soki bazali ko se réclamer tête mususu mais ba instruction ya kati ezali c'est connu pour na bato basali ba recherche muke ba ko comprendre qu'ils dépendent tous de Rome. C'est ça qui dans l'écuménisme. Donc pour nanga na kanisi ke kimbangisme na ndenge za ko tambola comme il ba famille, il faut na famille ba yo kana famille ezali pour bato bazali ko comprendre qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce que mwana na yo azali invité oyo benga na mokili ya molimu yo na mwasi ne bosali nzoto wana ebengi molimu moko na mokili ya molimu po ya kozwa nzoto mwana za parti na yo te mwana azali eteni na yo te mwana yaka entité ye moko. C'est pour cela, Fumukimbangu na tata na ye, Fumukimbangu alandaki tata na ye, tazaki loko la tata na ye, tazali ye moko ndenga yaki ye moko prophète. Papa moko alobaki ana sepeli mingi. Que ngunza abotaka ngunza te, mais ngunza koti ko salisa moto akoma ngunza. C'est ça, c'est ce que tu comprendre. Et là, on a éboma même par royaume na biso parce que quelque part logique on a que kota que non roi moi na roi il faut remplacer même ce kaza zoba même ce kaza ko comprendre le thème comme ça ko le cas bon to koti ka logique à mindele que moi na il faut ka remplacer bozi boche abomi royaume mobile et royaume moi ngani non il faut muto za la valable or nek to zali ko mona bato yo ba koti na course vers le matériel et bato ba kota na course vers le matériel ba ko bosa à but premier na bango fumu kimbangu to mona ka ba photo même ba lakisa na to mona ka monaka fumu kimbangu bosu bo mona ati sapato ba photo musu ba kanga bazami sato ko mona musu alati pantalon ezali ti na se ya kingo
Mais Fumu Kimbangu l'a dit différemment. Le matériel, ça qui est assez à longue yango. C'est ça être un homme saint. C'est quand on comprend que le matériel, yon yango, ezali kakanase, ozali ko se servir na yango pour vivre ta vie, mais au comme esclave na yango te. Tous ces gens, ils sont dans la cour du maître. Bango bana Fumu Kimbangu bazana kaba basala kamusani, basala kabilanga. Basala kamusani. Bafandi kaka baza kozela mbongo ekota, balia, c'est tout. Ce sont des paresseux. Baza ko boma Congo, baza ko boma pe mouvement ya Fumu Kimbangu. Ils doivent aller au travail. Il faut balaquer cet exemple. Il ne faut pas faire que non, je suis de la famille de Kimbangu parce que je suis du sang de Kimbangu, alors je dois manger, je dois vivre bien. Non. Wana ezali penser à contrôle. C'est ça même la base de la franc-maçonnerie, tout ça pour combattre les lots. Le contrôle des hommes. Il ne faut pas avoir un contrôle vers les autres, mais il faut qu'on ait une guerre et un contrôle vers toi-même. Tu dois être en mesure de te contrôler toi, pas contrôler ton prochain. Mais autres alliés comme on a, ils sont à la course de contrôler tout le monde. Et ça mawa donc et là qu'on a ici que ça il n'a qu'à qu'il n'a pas tout ça koloba awa il n'y a rien de Kimbangu là-bas de Fumu Kimbangu peut-être des Simon Kimbangu il peut y en avoir beaucoup mais de Fumu Kimbangu il n'y a rien. Et ça dit penser moko et jouer makolo et se ressourcer kaka et se reconstituer kaka comme on avait construit l'église chrétienne et consort, c'est pratiquement la même stratégie. Ils ont ça l'église mogoté et après lui les gens se sont rassemblés 3 siècles après ils ont commencé à monter ce qu'ils ont monté jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose. Fumu Kimbangu ça les kimbangisme était après lui les gens commencent à ramasser ce qu'ils peuvent ramasser et fabriquer quelque chose pour y servir intérêt na bango moko pur et simple. Maintenant dans son Maloba, je suis déçu. Matondo ndeko kozalana nous déçuté papa Simon Kimbangu ne déçoit personne. Alors mutuna tozako kende mbuta enfant noir mutokozwa maloba makambo lobe ezana nzela kasi nalinga pesa kama précision muke papa dangenda loba kingambo moko. Ouais, pardon? Bosote eza ah mbuta lobajwa ezalaki mbuta code noir mu enfant noir après nde yo. Ah OK. OK. Ok, donc Bolimbi sina makambo ya mikemike zoleka. Bon, ok, tozongeli émission na biso. Papa dangenda lobaki ndenge analyse mbutando pesali était mikoloko ya ntsitsane kosila. Oui, c'est vrai, il faut être méchant pour ne pas reconnaître que papa balobaki tout se divisé, tout divisé église, tout ça la uni et aujourd'hui la réalité est là. Il faut être têtu pour ne pas le comprendre. Mais sinon, il faut peut-être le total là. Donc vraiment passez dans le micro na bandeko bongo tokoloba la conclusion. Enfant noir mbota muntu malobombo kayo. Mbote bandeko bonsoir, mes salutations à tout le monde. Et puis engana lobaki. Moi je regrette, c'est-à-dire que allô. Dans les Camboniens surtout, moi je pense qu'il faut de temps en temps tout ça la analyse profonde. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a dit ça, il faut copier des choses aveuglément. Même maintenant, on a réfléchi un peu. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, nous confondons beaucoup de choses. J'appuie à 90% ce qu'a dit Papa Ndompé. S'il vous plaît. C'est qu'est-ce que signifie la prophétie? Moi, ce que j'ai compris, la prophétie ne veut pas dire une vérité absolue. La prophétie, c'est des avertissements. Une prophétie peut être vraie, mais peut aussi ne pas réaliser. Parce que les gens ont pris des dispositions. Juste quand ça qui pas bien ici prophétie, il faut nécessairement et salamment. Totalement. Prophétie, c'est des avertissements. Balobi que Mokili et Kokufa n'a pas exemple Balobi Mokili pendant 2 ans. Ceux qui bossali boyete. Donc ceux qui bossali en haut et Kokufa te. Et l'ego bâti que prophétie et salamité. Ce que je regrette chez nous, il y a trop de fanatisme dans tout ce que nous faisons. Prenons l'exemple. Moi, je rejette en bloc cette histoire au Simon Kimbangu Robotama, s'il vous plaît. Là, ça va même à l'encontre aux valeurs de la Bible ou de certaines valeurs. Là, alors, il faut nous enseigner la réincarnation. Non, mon cher ami. Toute une histoire qui se base sur une histoire de généalogie, tata, botami, moi, je n'adhère pas dans cette histoire.
Sinon, mettez-vous ensemble entre vous dans la famille, faites votre histoire. Tout le monde a bien. L'idéologie de Papa Simon Kimbangu, les Congolais ne mettent pas en doute les enseignements de Papa Simon Kimbangu. Et donc, les gens mettent en doute après Simon Kimbangu. C'est là où il y a confusion. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont confusion, nous maintenant, les gens qui sont dans les Kimbanguistes, ils doivent analyser d'où vient la confusion. Tout le monde bango bazo soana bazo potana. Ceux qui bango na kati bazo soana. Simon Kimbangu c'est le comme une affaire de famille. Comme balobi li gablo. Tous à la réaliste ton di mayango. Mais ça ne veut pas dire que idéologie Papa Simon Kizamba. Ben non. Parce que Papa Simon Kimbangu a tika Kimbangu c'était. Faut te reconnaître. Toujours les gens dit maté. Alors, ceux qui te le disent na biso te vanda. Papa moko lobaki a wanalana ki alobi ke Kimbangu sezali ya soki ya lunga na soki na ebisi ko bokite. Ngani ba malamu te. Ngana ebisi lingomba ezalaka ya mutute. Désolé. Je m'excuse au petit développement, la science, la chiffre, la 20. Je ne peux pas te contester dans le kaka. Je ne discute pas des choses que je ne maîtrise pas. Mais je voulais apporter une précision. Église des Araya Moutoute. Il y a des responsables. On leur a donné une responsabilité pour signer papier. Mais ça ne veut pas dire Yamouta. Ça c'est comme Yamouta. Donc, vous confirmez que ça, les gablo. Vous voyez? Donc, vous-même, vous êtes dedans, vous êtes en train d'insulter l'idéologie. Moi, je vous dirais, Papa Simon Kimbangu Kimbanguiste. Parce que dans leur comportement, mes chers amis, s'il vous plaît, vous qui êtes dedans, vous devez faire de la sorte que les gens qui sont dehors viennent vers vous. Mais aujourd'hui, on se rend compte que vous qui êtes dedans, dans vos discours, il n'y a pas une concertation. C'est pourquoi les gens sont perdus. Mon quoi, Bimia Lobi la gauche, dit Moutakou Fabo le Barobo Tamansou deux fois. Vous nous prenez pour qui? Franchement. C'est quoi? Koufa. N'est pas Lobi. C'est vrai. Tant Lobi Moutarobo Taman, nous devons réfléchir. Peut-être que la Bible, peut-être il vient avec l'idéologie. Peut-être il vient avec la rénovation. Des fois, je voulais pour vous remettre la parole. Vous envoyez dans les anciennes écritures romaines les termes fils. Qu'est-ce que signifie fils? Puisque quand tu as fils et l'ingoloba moine au boti. Non. Fils et l'ingoloba, mouton tozali communiquer. On a la même pensée. Juste à titre d'exemple, le film ya Jida venir. Jida venir à Komaki romain parce qu'il y avait un chef à Penga qui est fils na ya, qui est bag na ye. Parce que quelqu'un qu'on aime, qu'on est communiqué, qu'on croit, on peut l'appeler fils. Il y a un moni confusé, il y a un musulman, un chrétien, un musulman, il comprendre Jésus, fils, ça c'est leur problème. Donc on peut dire que moi, on a robotement. Peut-être, dans le but qu'on a confirmé, peut-être les gens peuvent venir, peut-être une nouvelle génération peut venir avec cette idéologie. Ça ne veut pas dire systématiquement que mon tour à robota. Et puis comprenons aussi l'interprétation des prophéties et à la source fanatisme peut jouer. Et donc on a tout beau à analyser. Quand quelqu'un est plongé dans une histoire, à Robosana, je peux vous dire une chose. Pour finir, oui, histoire, il y a dans la Bible, il y a Abraham. Moi, les études que j'avais faites, j'avais compris que Nzamba Sengaka, Abraham Dabomamo Nanaï. Mais seulement Abraham n'avait... Ça, c'est mes études, hein, dans le but que c'est que j'avais compris, hein, que Abraham avait mal compris la demande de Dieu. Pourquoi j'étais arrivé cela? Parce que d'un côté, Dieu n'a pas besoin de sacrifices des humains. D'un côté, Totalaki, le Dieu de Baal faisait des sacrifices humains. Je me suis dit, peut-être, dans mes analyses, comment le Dieu peut dire à quelqu'un, parce que je me suis donné le temps d'analyser, de réfléchir. Quand on a raison, mais moi, selon moi, j'avais compris, Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, bon, moi, on fait ça. Il y a d'autres écrits qui le disent, qui vont plus loin.
Mais la personne avait mal compris. C'est pourquoi dans la Bible que liloba nzambe ezali lokola mvula soki ebeti mabele fo etoka epola. Donc totali na suka, qu'est-ce qui s'est passé? Abomaka mwana na été. Donc Dieu l'a béni. Si Dieu bénit quelqu'un qui a fait quelque chose qui a mal fait, c'est qu'il est contraire à sa parole. À moins qu'il ait fait comme lui il l'a dit. Donc s'il vous plaît, prophétie mon côté Moutoutou a évu qu'on développait un monde. Il y a des fois on s'approche, il y a des fois on ne s'approche pas. Mais il faut que un expert critique, il y a la fanatique. Les Kimbanguis aujourd'hui, les Congolais, moi, selon ma vision, ne mettent pas en doute la personnalité des papas Simon Kimbangu. Il y a un souci dans la lignée. Et tant que les après Simon Kimbangu, il y a moi mes chers amis, ça vous donne tout évoluer. Simon Kimbangu. Parce que les prophètes, ils allaient belé. Ma prophétie, il y a un papa Simon Kimbangu. Papa atangi ba kipa vita, ba nani, ba Simon Utoko bani. Et ndamba pesa ba maloba na batebele. C'est l'ensemble, le mélange de toutes ces paroles qui fait que les paroles en Nzambe comme concrétisées. Parce que ceux qui bongo, pour les Nzamba sala mokili na mokolo mokote, asala yango na mikolo belé. Dengi baloba. Donc, papa Simon Kimbangu a un message. Message musu pe ko ya et ko compléter pourvu qu'ils ont la même lignée. Donc on a des prophètes basés sur la Bible, mais orientation à message qui est dans la moko. S'il vous plaît. Toti kako discriminer baninga. Toloka batu. Surtout après il faut qu'il y ait un esprit de concertation pour analyser la prophétie à ma bébé ko ikozala, la prophétie à malamu pe ko ikozala. Monto autant musuto kanzawa na solution, tant musuto kozala yete. Dieu peut confondre les gens. Nakanisi moi, un message qui n'a pas participé à moi, je ne suis pas vraiment doulos, hein, annonceur kimbanguiste, mais le peu que je connais, j'appelle les gens à la réflexion. Tous un esprit à concertation, tout l'esprit à unilatéralisme, kaka bango, balobi, bazan, la vérité. Ça décourage les gens. Il y a des fois, ils verront bien, au bandalika, au badbandi, baoté. Pour l'hôpital, on va voir, bakoum, ils sont malades. Surtout, les gens, moutan, di moka, en balamoko. Moi, koum, ils sont, n'engé, l'ongobani, les alités. Merci. Azongi Baloba, Nao Kabino, Baninga Moussouba intervenir. Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit avec nous. Merci. Merci, la paix est avec nous. Mbutaluba, Joa Malobombo Kayo. Mbutaluba, Joa Maloba Ombokayo. Bande Konangai, Mbote encore une fois de plus, Nankombo, Yanzambe, Yakongo. C'est malheureux que Malobagno sur Lobaki attend tout le monde à Yangona. Donc, papa Zambana, allez, il a continué dans l'idée. Mais bien, il y a besoin de choses sur la Kopotokanya. C'est ça le mot. Kopotokanya. Na évité ou bien Bolivia, Masolo, yo, na résolution, ou bien to souka na idée moko principale parce que ce que les gens masolo a zo na koti na bani koloba kaka parce que il faut koloba. À ce moment-là, je ne crois pas que on est en train d'amener plus dans ce que nous voulons dans le sujet qui est. On va comprendre. Ce qui yo mutu muindo fingi kimbangu mais on applaudir Jésus mutu mundele. Vous n'êtes pas différent, il y a ba mindele o ba bonga ki Jésus na bango. Bato wa maki Jésus ezabino. Ezabino te, ta ndenge bozabi yumbu. Boza ko neo makambo yebi atango te. Bino nyonso boza wana ta mutu moko akoyebisa nga te akendaki Israël kotala makambo ya solo solo pour que azongela bino na ba recherche scientifique ou bien morale ya makambo elekaki. Bino nyonso boza wana. Personne. Soko za wana na kati masolo à la seconde. Oye bisanga ke yo okendaki kuna na Israël okenda kosala ba démarche yango. Ba Israélien yango bino boboza kolanda ba makambo wana ba ko boma mokili mobimba. Na Congo kuna bango ba pesa ba arme oyo za ko boma na est. C'est l'Israël sous l'implication ya Margaret Albright qui a signé le contrat ba boma ba tous les Congolais. Yango ana bomoni DSV Akima Congo, Robert Mukolo Akima un fouilleur Oyo 910 Akima, Nana Akima,
bébé akima, enfant noir okima, poati okima, ndopei okima, zambwana okima, ngai lubazo na kima, tokima, parce que tu y habité, le fouilleur. Nous sommes des fouilleurs, les embrasseurs des églises des autres personnes. Parmi les musulmans, tu ne connais pas la doctrine, tu ne connais défendre pas la doctrine, tout ça. Okukuta na ici kabiso tozali naba chrétien de Jésus. Oyebi ici ke bandate oza kolanda lokola moumbu, lokola okima mabele ya Congo, po bundira mabele ya Congo okimi, okomi awa poata na monoko. Hein? Quand on est en train de parler ici, c'est pour trouver une solution. Nous ne devons pas seulement venir à la radio parler. C'est pourquoi les intellectuels et le nom des intellectuels sages sont en train de fuir les radios. Parce que quand vous venez à la radio, il faut donner un élément qui donne une solution. Ok? Le premier point, Tolobaki, je m'excuse beaucoup. Tala, monokonanga ezali anglais te, ezali pe français te. Monokonanga ezali lingala, swahili, kikongo, pe chiluba. Ok? Donc, awa, na lingala babou. L'idéologie de Kimbangu en tant que personne ezali nini. Je crois qu'à partir de ça, mutu oya kotonga la vraie église ya Kimbangu. Azate! Peut-être azali na kati ya enfant noir, peut-être azali na kati ya Poiti, peut-être azali na kati ya Robert. Ozambwana ou Detvi. Et pourquoi pas votre serviteur. Batu oyo pour le moment azakuna. Baza batu oyo bakolanda o babengaka mosolo pe lokumu ya personnification ndeko na ngai bososo lako boni tala président oyo ya bino oyo azakuna na mboka soko tangi kombo na ye asilikeli yo abomi yo tala ba gouverneur na bino soko tangi ba kombo na bango te basilikeli yo babomi yo tala ba commissaire de raison ou bien ba commissaire sous-régional ou bien ba député. Ce qu'on tangué député te. Hein? Tu ne vas pas appeler que je suis respecté. Baboni yo. Mais oyebi na mokili onga nazali. Okuta na sénateur Bouinanzela au Kamwe. Ce qu'on yenda ebisi yo nazala ka sénateur. Au Kamwe na McDonald's. McDonald's a ezali loko moko ya trop intéressante. Donc ezali esika bana surtout. Donc ezali loko moko boye donc on a besoin ya ko se refouler un peu OK. McDonald's est bana surtout. Okuta sénateur. Mais Kengo Adondo je ne crois pas que okuta na Kinshasa na esika batu bazali. Ndeko na ngai. Botika personnalité. Botika comme commissaire. Vous connaissez un peu trop hein? Bino. Eh? Omikitisa. Bozala ndenge ya bwanya. Na lobakali kamboyo mikolo nyonso. Eh? Donc bino bomoni penza musala papa wana salaka donc eza buzoba. Donc bino nde boza bakolo. Bino nde boyebi. Bino nde fin. Eh? Tata wana Kimbangu makambo salaki donc bino pour éviter donc tata wana Kimbangu za chinois ngana moni ou bien azali russe pour ceux qui a commis russe boko ndima ta russe tana nebo kende mbangu lokola miumbu baumbu bolinga boumbu ouais. Et là, tabino tina cerveau. Après, c'est une vérité. Ngana kotiango na monokote. Na lobaki awa la fois passée. Lobi awa toko zonga na mboka na biso. Tozo zonga. Ko kanisa teke boko tika la awa. Soki botika li awa boko kufa
les réfugiés à outrance. Fait souvent le bozali ba réfugié, il y a commis bien bango moko. Ozo bunda po oza réfugié. Ba nord américain ba na ko benda bango mais yo omi bendi yo moko. Soni pe mawa. Hein? Soki biso nyoso to zwaki courage wana ya papa wana. Papa na biso, papa na nga. Oh, na pesi yo bisou. Papa kimba. Et si koza. Vous comprenez? Ce qui nga na zi courage wana. Le lot est rwandais. Ako kiko ya na moka wana. Ah, rwandais. Rwandais. Hein? Et puis quel rwandais? Où tout est? Parce que où tu as makasi. Ako zo munduki. Ako kende wako tala muntu alobi. Hey, muntu ye wana ye wazo ya munduki. Webi muntu batieli bino. Tuti. So kaza kotambola na munduki ako tambola lokola muntu azana nyei na sima na ye. Hein? Soni pe mawa. Hein? Soki bolingi boyeba trop yango wana lilo tozo yeba iloko te. Hein? Bilanda landa kibumoumbu. Je m'excuse beaucoup. Bolimbi sangai. Na batu nyoso tu bazo yo kabiso. Et lata bino lokola nyei et lata yo na libungu. Hein? Boyeba, quand quelqu'un a fait quelque chose, comment on peut valoriser? Ce qui va blanc va valoriser qui Jésus. Parce que Jésus a ça la société na bango. Hein? Et puis société na bango, tout le monde a ngolé l'autre. Qui m'a tourné la société na bango. Parce que Jésus na bango a ça la ka eloko ango. Mohamed a ça la ki eloko moko yamalonga la société arabe. Hein? Société arabe. Il n'y a aucune société qui peut se transformer. Ça, c'est ce qu'on appelle le centre spirituel. Si nous sommes désordonnés aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas le respect du centre spirituel. On ne respecte pas. On ne respecte pas l'idéologie du développement. On ne respecte pas l'idéologie. Il y a spiritualité. Il y a biso ba congolais. Il y a nzambe na biso. Tala. Ce que vous pouvez encore quelques minutes. Nako yebisa bino. Bino bo kima Congo. Nangai. Na kima Congo. Le lo oyo. Yebisa ngai isika okuti oba bengaka la savane. Namokile. Isika kima bios boleka bamboka mutu moko yebisa ngai esika akuta o balobaka la savane l'okapi okapi hein webi animal wana okapi lelo comme ya sud africain ya ba rwandais ya ba kenyien webi o balobaka ngo mai la forêt. L'odeur de la forêt depuis que Nzamba ke la mokili. Les a Congo. Dans le baki na bino la fois passée, bozali ekelamu ya Nzambe, bino ba congolais. Vous êtes l'amour. C'est pourquoi ba tumususu ba finga kabino bobo sanaka. Dans le baki encore la fois passée. Mais c'est comme si vous n'avez pas entendu ça. Vous tous qui êtes là, vous représentez l'amour ya Nzambe. Ba nyonso ya mokili. Il y a ndenge na ndenge bas oiseaux. Vous connaissez les oiseaux que nous avons chez nous? Les cocoricots, je ne sais pas. Vous-même vous connaissez. Hein? Bozali ba Nzambe. Nzambe alinga bino. Pourquoi dans le Bible bozaba Nzambe? Parce que je sais que Dieu a mis l'amour dans vous. Et Dieu représente l'amour. Et cet amour, c'est ce qui avait fait en sorte que le vieux Kimbangu est mort. Si le vieux Kimbangu est mort pour l'amour de la terre congolaise, c'est-à-dire il est mort pour Dieu. Et c'est lui qui construira, c'est lui qui va construire la vraie église, qui va représenter l'honneur, la valeur. Mes alliés enfants noirs, et ça enfants noirs. Parce que jour la kozonga, a kozo bokonzi, a koloba, nani abundela ki mabele na biso. Ndemutu, il faut t'honorer. Boye baka sanso abenga ya monument. Tonga ki monument à Londres, ya mutu oyo ya Afrique du Sud, mais akufi na nute.
Mais vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Parce qu'il avait vendu l'Afrique. Mandela. Mais vous voyez combien les gens Mandela, sans étudier le fond. Je ne vais pas aller en dehors du sujet, mais la ligne d'Ebisabino, kaka que, ce qui m'a abundé mboka, boye baka l'idéologie principale, ce qui m'a bimisi idée, yakoloba toujours le nom du Camboya, Kimbangu. C'est vrai, ce qui m'a dit boya watolo bakebo, conflit, yabatu oyo diriger la soi-disant église de Kimbangu ezani. À ce moment-là, on peut parler. Moi, Kimbangu moko, c'est un fou. Un bandit qui veut l'argent, l'honneur, personnel, comme Kabila, comme tous les autres que vous connaissez, les gouverneurs comme Kimbuta, à ce moment-là, en train de parler, je m'excuse beaucoup, c'est un sujet très important, il faut très important, Moutanangaï, Limbisanga Mouké, vraiment Limbisanga Ngonga Sengonga na radio, le laka ya radio Ezangonga. Donc, tout ça comme vraiment vers la fin, na base toko zongela lisusu émission yo lobby, butanana yo zela mwa muke, toko pesa maloba na mbuta DSV azali na kamwa eloko muke alingia pesa biso, bongo na sima to zongela yo mbutanana. Maloba mboka yo mbuta DSV. Merci ndeko nangai papa Robert Mukolo na ebite mbuta zambwana soki azali wapi ata bazokoma ye amonaka te vraiment ngonga na biso pe tokomi na suka ya émission na biso pamba te tobandaki na 19h 23h c'est beaucoup donc 10 minutes etikali toboluka moyen bomeka ko conclure pamba te tobandaki na 19h donc tokosala 5h à 8h du temps te donc eloko na koloba kaka ya muke ngai na kobanda koloba lisusu mingi te diangenda bango nyonso tu eza kaka Simon Kimbangu ye moko mutu abotamaki boyoka eloko oyo na koloba te bolanda kaka na bokebi bino moko ndenge diangenda azali koloba diangenda bolobaka ke ye moko Simon Kimbangu ye mutu abotamaki po babotamaki date moko boyoka sikoyo chef spirituel bolanda na bokebi nos enfants ezali teka mpona bango apambola kaka bana na ngai yo na buti na musuni bino nyonso tu balandi matambi na ngai baba te papa Simon Kimbangu alobaki ete diangenda kokanisa te bamba te moto na buti na musuni na banzi tozonga nano alobi diangenda kokanisa teke po ngai mutu na bota yo na musuni soki osali malamu te okokota na kibokonzi te donc esengeli misala tomekana tozongisa ngo lisusu muke kaka po toyoka bolanda po batu balobaka ke diangenda ye wana kaka Simon Kimbangu me diangenda ye moko aza koloba ke abotami na mosuni papa ne Simon Kimbangu alobaki soko sali mosala te malamu te okokota te bon sikoyo bino bato bolobaka kaka ye wana nzambe confusion ye moko azolanda bolanda ngai te mtu naza koloba bolanda na bokebi vers tous nos enfants ezali teka mpona bango apambola kaka bana na ngai yo na buti na musuni bino nyonso tu balandi matambi na ngai baba te papa Simon Kimbangu alobaki ete diangenda kokanisa te bamba te moto na buti na musuni nde na kufungula nzela mpo ate okota oyoki bino moko bozwi déjà réponse alors donc lokola pe monsieur komi na suka bozwi réponse diangenda ye moko alobi papa Simon Kimbangu alobaki kobanza teke nga mutu na boti yo mpo na boti yo na musuni boyoki bino moko soki pe na bakisi dede boyoki bino moko soki 3-3 boyoki donc kobanza teke na kofungola porte po bino bokota alors siko bandeko na ngai boyebisanga batu o bino bozoloba kaka Simon Kimbangu ye moko kaka botami pa ya papa Diangenda mais bozoyoka papa Diangenda ndenge aza koloba alors on a comprendre que nos bateaux peut-être confusion ezali merci Mbuta Robert Mukolo merci Mbuta ngai na telemaka esika moko mpe toza kokende mpona conclusion tokopesa maloba epa Mbuta Zambwana nalobaka eloko moko papa Diangenda azali koloba alobi bino nyonso boza bana na ngai papa Simon Kimbangu azali korepete likambo papa Simon Kimbangu soki bino nyonso babota bino na mama bibi mwasi na ngai bele babenga monstre mais nakabola bino nyonso na mabumu tango ekokoka
bino nyonso bokoya kozonga mpoto sala musala papa na lobaka ngo banda na kota na radio oyo. Je pense que na lobaka likambo oyo mbalebele. Donc c'est cela qui signifie que batata ba mama ba kimbangiste to ba kimbangiste te ba congolais bato baindo banso et pas yo zali zwa likambo oyo na kilo eza ya yo. Parce que il faut y compléter oyo ezali kozanga na kimbangisme et c'est ça la mission du kimbangisme. Totonga na bolingo, totonga na mobeko, totonga na musala. Tango ezali misusu te vraiment mbuta muntu nana oza na 2 minutes na sima topesi maloba conclusion et pas mbuta zambwana. Bon, to éviter tango eza moke makambo elobami kilikili. To éviter ndenge tokosala po naza na lokasa liboso na nga nakomaki mwa makambo ebele. Na banzi ndeko nanga soki bapesi yo maloba toza na radio meka komatsa voix pamba te oza koloba na se ou bien koloba te baleka na ndeko mususu bolimbisi te bolimbisi bandeko to koloba vongie na monoka di mbuta zambwana na banzi papa na biso Robert Mukolo émission na no bosalaka soki omoni ndeko azali koloba na banzi tokende nanu mwa muke na banzi bandeko totalaka bemission na bino bosalaka ta mutazolo bana se boyebaka teke ebebisaka fichier bokotika mutu abanda koloba ba video wana nyonso to bato baza kolanda eza vraiment malamu mingi te. Merci. Ok, limbisa biso je pense ndeko mutu je pense ko yoki mais comme temps vraiment et salibiso moi mon bolo vraiment na banza tokozonga l'émission lobby mbuta zambwana s'il vous plaît ngana zongisi malobe mboka yo sala conclusion mbuta muntu nana makambo komi bongisa ngo tokozongela lobby parce que ngonga sengonga na lolaka radio bongo bandeko banso merci na bolandi émission na biso conclusion ezate ba ya mbuta zambwana na banda pona pesa conclusion bandeko ba yesenga ba 2 minutes comme ça que c'est ça na banda to na 6 minutes tikaba tengana ko le 6 minutes. Nous tenons ça sa conclusion il y a pas une 2 minutes na yendo to na pas sauf ce qui papa de faire le temps na mon temps après si ça c'est comme si tu as na 6 minutes mais de réserver avant que tu siges ça mais puis papa bobechi ce qui est dans conclusion de la ça wana et puis papa dompe et puis papa l'enfant noir na le bango ni seconda papa bobechi oui papa nzana Bolimisi Matondo mingi merci pour na malobo pesingai pour na bokaboni. Il y a solo na landi bande nyonso kasi vraiment rapidement il y a solo biso so ba congolais kasi eloko na ina lobete na kanisi boiko rejoindre combat papa Simon Kimbangu ba misusu 2 ans ba misusu il y a de cela 3 ans ba misusu il y a 4 ans mais un peu de respect na biso to bombeli binongo banda kala papa Simon Kimbangu asalaki église te eza makambo toloba ezonga kaka mais kasi le 12 avril 1959 maman Moula va kufa akabolaki ba carte ya nini toleki mukolo mususu to développer papa ba tunankamba ba fandi na bango bazolia na bango bazolia mbongo kasi nkambo mbimba eza entouré de pikala na opération tolo na poto peto bokola na bibo sala ba recherche il y a des hectares il y a ba loso il y a ba pondu il y a ba mbana biloko ndenge na nkamba na plateau de Bateke na Kunzulu initié par papa ngenda depuis des années oyebi que il a représenté coton à Congo na marché mondial international toleki alors na ngena lo bande côté likambo soki oyebite ce que yebili kamwana était faut ça beaucoup d'attention beaucoup le banyo politique kasi makambo yebite alors bandeko nazo suka wana pardon na kokene musika te parce que 2 minutes na yebi radio ningo zalaka bandeko na biso vraiment eloko ngana ko senga bino kaka na kimia nyonso bo sala ba recherche beaucoup comprendre na pesi 10 Matondo. Merci parce que nous avons besoin de recherche que en 2012 probablement parce que pendant nous avons besoin de regarder pourquoi unité égalité pour pouvoir rebattre ennemi dans le pays après que nous spirituellement parce que tu connais que c'est ça papa donc tu t'as pas en attention là-bas Matondo mais ngana sepela opesa ndeko na namba kasilika mote 2 minutes ngana sisango na yebite ngai
naza assez déçu na défense oyo bandeko ya kimbangisme bazali na yango parce que baza na défense mon côté bazali ko ya kolinga ko imposer biso lisusu christianisme non solo kimbango aboyaki balambi yango na nzungu na soupe mususu bazali kolesa ba congolais. Voilà pourquoi on comprend bayambaka bakanambe soutenant Mobutu nyonso eza kokoma clair plus tozali ko se rapprocher par bango. Je pense que c'est le temps ba benda ba société na bango réforme et salema bolimbisi na kati na église kimbangi. C'est parce que congolais asa la muki autrement ba kotika la kaka na ba mur ya pamba ba koluka bato soki bazui bato te mamsusu ba koluka mabanga ba kende kote matondo na zonse malo. Si sinon que tu débattre pourquoi pas depuis vraiment il y a papa Gangenda tout le monde sous ce programme de l'église qui dans cadre de la construction de projet il y a cité mais le pour papa de bête avec déjà clair que nous ça là on a déjà continuer sauf que côté unification peut-être c'est là où il y a des problèmes na éviter ce qui nous doit tikali ah oui qu'on peut ça moi 2 minutes mais peut-être na gagner qu'on peut ça mais na mon signal mon côté. Ok, Ngai Moko. Nazali. À part Ngai Penazangaki. En tout cas, notre femme, tu peux la parole, hein? Oh, alors 2 minutes. C'est toi, papa m'a dit après ça, 2 minutes. Franchement, papa m'a dit avocat, t'as dit sur 30 et coquilliste. Donc, papa m'a dit que ça y a eu conclusion. Pour l'eau, sur ce Tokobana, na Kabila. Prophétie à Kabila avec les kimbangistes, Bappé, ça se casse. Voilà. Troisième ou deuxième ou première génération, Kakatoza. Merci. Botondi, Bopessinga parole. Na yoti makambo nyoso. Makambo nyoso te lobby, yali makambo ya la vie humaine. Makambo ya spirituel te lobby loko mokote. Gana lobaki, bana ya kimbangu, te lobby ki église kimbangiste. Ce n'est pas Batignoso, ça appartient à tout le monde. Les gens de Batignoso. Yokana, puisque makambo mingi za la tamba. Bazonga, Bavanda, Sikamoko, pour se reconfronter, battre la photo, on va voir ça. Il faut Bolingo et Zonga afin de restaurer la paix. Merci. Merci, comme ça, papa, enfin nous en seconde, et puis papa Loubajoa, et puis papa Moukolonde, au tiré conclusion, pour ce que l'on nous n'avons pas ça. Et bon, ton gars n'a pas si bien en beauté, n'a l'obligé à bien, bon, il n'y a pas de mauvais élèves, mais il n'y a que de mauvais maîtres. Ce qui va finir moi dans mon mal élevé, c'est que va finir tata naye. S'il vous plaît. Donc, ce qui moi dans mon cas éviter, c'est que tant on sous hein, bino baba boti bakolo bola qui mala monter. To pe ça ka faute na barate. Il est temps, il n'est pas encore trop tard. Les reproches que tout le monde a payé na kanisité que mutu moko ova na ndako na ye à la télévision pas le bapon et non. Moi je pense qu'il y a un souci. C'est ça ce qui nous manque. Les gens ne peuvent pas gober parce qu'on a dit ils acceptent. Non. Il faut que les gens s'opposent, contestent. Mais en expliquant avec des précisions, c'est là qu'on peut peut-être aboutir à une bonne conclusion. Ça n'a pas exemple, mon cours. La Bible, c'est pas grave. On a tu exemple. Apôtre Paul, Azalaki na Jésus té même d'accord exemple. Merci papa Loubajoa. Mais en tout cas, nous besoin d'opportunité nous se rejoindre la place on a de quoi noir. Bon, merci pour la compétition à Maloba. Na petit l'équinanga Poiti, je ne sais pas ce que c'est grand frère ou petit frère, mais na petit mboté à Kona na Congo té. Mais il y a que papa na biso ba pesa ka biso donc je félicite ton père parce que ton père est très vraiment un type dynamique. Monsieur, je voudrais lui serrer la main parce que à Tindio à Tio lokola nga nazo tinda mwana na ngai akende na service militaire awa na mboko nga nazali
pour qu'on défendre Congo lelo lobby. Donc na moni que vraiment papa na yo azali mutu moko très important et je l'adore et je l'embrasse. Donc na makamba kimbango na ngalo boye boye makamba kimbango boye ba que batu oyo ba succéder kimbango bazali batu ya kimbango te batu ya solo oyo ya kimbango ezali o babengaka le nationaliste batu oyo baza kobundela mboka pour la liberté et je vous promets aujourd'hui que on va construire l'église de Kimbangu partout au Maniema à Kisangani à nous. Lobby. Bon, papa Mukolo fait sa conclusion plus au premier trip sur lobby to collaborateur donc si antenne ponga na collaborer kabi kata Tanzania mpumu kwa kulusa na ekakulukeba na pesi na lepa yo Robert Mukolo peut ça antenne. OK, merci pour la conclusion. C'est vrai que to lobby makambo belé et loko tozo senga unité église Kimbangi sipamba te makambo kangami wana. Na tango ya conférence nationale nazalaka pembeni wana na yokaka bato batangi kombo papa Simon Kimbangu bato ba crier non Kimbangu likambwane komi na mato ya papa Dangenda lobby soki ba continuer boye conférence nationale wana ko bima zéro mikolo ko ya tata nanga ko tiela bino mwana mukia ko nyokola bino et puis soki kombo ya tata nanga etangami te to ko marcher kaka sur place a silikaka batu bapusaka pembeni na ye batunie me papa makambo eza ndenge nini alobi likamba kitoko ko bima susu puna te. Donc bandeko ngai na faire kaka naza ko yebisa bino information wana. Alors sikoyo balobaka o bakimbangisa mutu baza ko soutenir pouvoir en place ba soutenaki Mobutu match rendez-vous lobby. Donc wana nde to lobelango to koluka maloba.